si je me trompe pas, 27, oui, année 2024. Au moins que Moutazan a la souci et culture na biso. Ngana lo barayango était Madame Belleville quand on mérité azalata première ministre de culture parce que aïe a s'imposer alors on a non chômage parce que côté tu vas jouer azo longa non chômage tout ça cause na ba stress stress pardon ba benga te bona boye ma Belleville atia déjà bike ngai na famille libota na tournaka la jouaka mbongo wana ezoliesa ezoboko la famille nanga mama Belleville bilan ya 2024 ezaki vraiment positif tala muta changer théâtre muta bongo la théâtre et ton noyo ka batu suba lo baba méga star na théâtre ate voilà méga star na théâtre ngala méga star azate baba vedette muta star azala grandeur d'esprit aya akuta bango na maboke o ba misusu basala ba 28 ans de carrière ba koma ko fuka mais maman Belleville aya a innova akuta belé na maboke akuta sila na maboke est-ce que joua na batala ke maman moko yeboye tantine moko yeboye a innové na théâtre a yibi bango makolo yango keto wana nyonso kota donc méga star na théâtre azata pa mama Belleville aya na ba innovation no saka na koza méga star ayo méga star ata kana lufu ba yebi yo vraiment yebi yo te wa méga star te e nga na okama na âge à 55 ans mutayo l'accès biso azinda kwa fute la toute première fois na âge à 55 ans ayo l'accès penda kwa na ayeka na bilamba na ba photo ba meublement nyonso wana kutiango donc eloko ayeka na appartement na ayela bilamba na ye na ba photo atia ka poto ye bakeza ndako mama Belleville abandana na meublement na somba na biloko ndako et ça très différent et na âge 55 ans oya ko salela biso ba vanta oya ko lakisela biso ndako oyo sombite appartement ba pesio na mawa olongwe no citage na âge à 55 ans. Ngana kama. Boyo mone longiana te. Tango ya lobake amona batu bayaka ko finga baka batente ba mike biso kuteresement biso to finga te. Biso to ya na ba vérité. Wana ana na double discours. Poli bosa yela biso ke aoswana na stade Mobimba. Aoswana na stade Martin Mobimba. C'est que atala makambu o message komela kae. Double discours. Tango lobi ke biso to sekisaka ye to longola ke ba stress. Alobeli batu na ye ba finga parce que biso to omoni so za na bato accompagner ba maele mukie ba mona loka ba maele oyebi poani soki bozwi niveau ya kolobake faut qu'il y a bafuta yango par jour $220 mais Davina na mbongo ebele c'est que Davina so vanda wana futa par jour 220 donc soto cheneti 10 jours donc Davina so alali wana ka 10 jours ezebele posela 220 posela na tchala en fois 5 pona luka prix ya loyer sila posela bato ba calculatrice bozana te toche 220 fois 5 prix ya ndako sila donc Davina so bozui Davina na concept ka ofuta faux qui a par jour $220. Eh mais Davina za boss lady. Parce que na 5 jours eza mbonga loyer sila. Na 5 jours mbonga ndako sila ofuta. C'est que Davina boss lady. 220 chilelo. Donc na un mois Davina futa à combien? Toke na ngo bongo. Oki mate bino mo bobise biso prix appartement faux qui a par jour. Donc, tu fois 30. Davina foutara $6,600 le mois. Mais Davina Zanani. Omoni koloba mingi, boko moko mabazoba. Nazo sa kutu video na ocha na TikTok. Ba Abakouk plaira. Ba Abakouk bosali soni. Si la yaya ménopause ofutela ndako $1,500. Tozui Davina la milliardaire a foutu l'appartement $6,600. Boka sonit.
So bon limite que ça appartement Davina Sombi. Bobby qui a foutu en haut chaque jour et ça va Airbnb. Mais ça coûte. Eh, mes chéris. Ateza, au moins, les Congolais sont ratés mon thème, ma belle liboso, eh. A comme un zoba. Ma elle est à dikosi. Imaginons, yaya, si là. Mobala Davina za mundi bouté. Azape serveur te. A mobala mundele penza. Et puis Davina, maman va entreprise les konango. Si l'attention. Si la. Fingate. Toyaka ne toyaka na ba vérité. Ndenge bango bayaka na ba lokuta biso siko toyaka na ba vérité. Donc alobeli batu na ye ya mafinga o abwaka bango parce que biso to finga raté. En tout cas na okamwa pe na âge 55 boko mosala ngo ba analyse ke ajinda ku boye na boye o muto peshanga mobutu apesa ye gu ya rolata. Ba mukanya kutu bana miki bazwanda kutongo. Elo ni na no ba sila. Yo bito sexo siko nga na choqué. Elo ni olataki. Voilà. Donc on l'a accoutrement habillé, mais il faut t'aller na coiffure. Parce que on l'a tenu de ville, mais coiffure au sopi souki. Au moins que oye bino peloto, ça mythomane kota bilamba. Kasi faut lo ba elo ni ala tewana. Lo ba ki ala ta na ye kaka. Oh ala ta ba. Oui, to bila biso za ngo vanité. Tout est vanité. Ala ta ne ba vanité ne, ma ye ba pe lamba ne lambeza na coiffure nango. Olati soki nini olati ozu suki opandi non il faut benda suki tenez de la ville il faut respecter ngo obendi suki na mobondo sabino tsaki na makolo on peut ubi ke pantalon pe leki makolo me koso il faut la ta pantalon système wana c'était makolo ani ata me koso faut la ta ya munene ya mawe batuno ba otia on erreur makasi mais matala na liboso ye moko tinga bandi soka banda ete me batuni ba yete ya ye bongo tolo ba to sala makambu to lo ba par rapport ya ba film amoni ke akosi no ba tiele poison izuite aye abitika na yo la gisa vanité na ngai sko vanité ngo aene kana bilamba pamba biloko nyoso ya ndaku akuti ngo za ba appartement basala de ya bongo basala de na biloko nyoso ya ndaku do ya ye kaka na bilamba na ba photo o acheli biso o kiti o nini nyoso yo kuta o mbetu nyoso yo kuta ayeka na bilamba na ye sko mutu oyo abongisa ndaku na ye oyo asomba na mbongo na ye na yo ba pesio no ofele na yo ba pesio na facilité nani vraiment a mérité c'est maman belle vie lelo na âge à 40 chez les parents oyo ka sonité yaza chez les parents taza responsable responsable si péchant à Mobutu aza responsable yende toyebi afanda ati lelo na citas comme muto mawa monike te AGC koli na mo soni wana 55 oyo comme ata mo responsable yaka tana peso appartement yaka no kana bilamba pamba lelo no Comme bolo bela manda kuna euro yo 2025 tolo ba masola ba film okoti ndako ozo tourner te okose la biso ke batiela ke au poison bilo ba koma lokuta boye poani mentir lobi batiela ke poison te siko banani ba bimi siko bato ba communicateur ba communicateur te bato ba finga ka bato ba yaka fingela ke bato apesa bango siko information miente ayebi ke akoko koma ba film te abia ko afanda nanu siko bango siko ba que tellement balinga ba actualité ba ye koko salika ba poison poye azala toujours na actualité parce que mutoche les poisons pasate olali la muki yele biso film que film la komi boye de tomoni pasteur Didier la boniche ndenge za na si tokoya na mabete na lingina honorer yo officiellement liboso na baboti liboso na l'état pe liboso na église. Mais na lingité makamususu et interrompre processus autozanango ma sœur. Comprendre bien. Si on comprendre bien. On a plein de la télémi Jézabel. Oh non. On a la télémi awa. Non. Nazamwa si oyo. Ndenga tenga na télémi. Nazamwa si oyo asenga mutu ya Jean-Baptiste. Non, je dis pas ça. Tala manzaka nayo. Te. Na manzaka ya manzaka ya mwasi ya mosali na nzambe. Ya Moïse o pasteur. Babe manzaka ya mabe. Non. Siko oyo na Bible te bolinga bo tsapwani. Non. Non.
et salingue le côté. Ça mon à côté. Mais au Italie, Sala yango. je peux comprendre. Sala yango. Mais yo zo ya oyela biso ndaku mamoniki nani yete mutako mango na telema na okende yo muteke yo sila yo commande afine sala succès boni ba venture beko yo mona biso ba dessin animé vraiment mona nde batu no ba ya ko fingira batu ba dessin animé la preuve neke makambu nyonso tolobaka ezwaka yo parce que tango yo loba ke mona batu ba dessin animé mona nde batu na yo o ba fingira ka batu sila zanga na ona choqué yo no sila mama boya makambo voilà omona mutatie ambi ami telisi aya na choko na théâtre ambi ami telisi likona o makolo espace menkoso sko ero tangela nga komono sape ko mtema be ya pamela na tema na okende o comparer na ma top boni boyko mutatie ambi ami telisi ba question eza penga kande ba question eza mais ba comparer ba lobi que soki mama to palo be rejouer le suna était comme si a comme spécial mobo na théâtre congolais et pourtant a jouer na mte bazo comparer na icône na comme mama to ko la micro de mama s'il te plaît makolo espace voilà oyo comparer na ma top bino bano boya boye na telema na okende ba question eza ko tuna ba question na ba s'il te plaît. Voilà. Bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand de toyisa bino musalande et benga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu. C'est bien moi votre humble servante comme ce matin de autrement dire la star maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur il y a Sir il y a Belvi Kandi la patronne qui est poutine de l'écriture d'habiter ba comédienne c'était à Bawa richesse ya Congo famille Bota 2025 makambu ya sika 2025 film ya sika na 2025 to commune nous les 30 les 20 les 26 déjà madame Belvi de défilmer. Bon, on calculer, hein? En janvier déjà défilmer. Si tu as décembre, tu as combien de films? C'est comme tu as beau salle Sébagé. Belvi Kandi Azana conquératé. Parce qu'elle a un numéro 1. Focus vraiment na film na biso. Pasteur Didier vraiment. Ils ont déjà qui toko. Merci beaucoup na papa Serge Penza rôle et ratataïté. Merci à madame Belvi aussi. Bactère na actrice Nyon so ba jouer na film na biso oyo. Pasteur Didier. Toloba que 2025 ko les a défi. 1 million d'abonnés. To che film na biso au marché. To beti 3 millions de vies na épisode Mobimba et ça valeur Belvi Kandi a valeur tous ont mérité yango. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange rien ngo ma garçon Paris. Natacha Golala patron je te salue aussi, papa ça mon concours le nécessaire, ma yaya chérie Jeanne Mboso na kata France bola moleke belé, tous salaka ndé to yokana ki bientôt. Mayaya to salakande to yokanaki na ebike ekosimba. Merci beaucoup aussi à Davina Apwa, Maria Longondo, Bambote Nebele, CG Sylvie et Seka, Papa Serge, Pasteur Patron. Icône na biso ya mboka mama top Kofi Olomide ya théâtre Bambote na bino belé mama Gina Mabiala la mama chérie à moi si mama Germaine Makese na kata France Bambote no pebele lelo vraiment na plateau na nga zanga mon côté na zana mon ami privé et personnel son a lobby déjà bon comprendre que mon ami privé et personnel c'est qui c'est Samika Amba la Cléopâtre de la presse congolaise na zoye moi kala lelo vraiment to beta non ma solo ezole kana internet vraiment na ndenge ya kimia et kozala bien makasi merci beaucoup à Bianca Zanga Dipine et tout
tuta ekota chacha mona suka famille bota bambote no ebele et donc nous le soko za parole mona nga ifongole na plateau na yamba Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise mbote na yo mbote bonne année et qu'il est local kala mbote na ba ebonso bazuli baku ya kolanda biso na etando iketo aka ebele penza et merci mingi na ba ebonso balingaka Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise certifiée bonne année famille Bota toujours éternellement famille Bota et écriture à Mousouni Bota patapa bo ima et balobi Maman Belle-Vie Kondi, la poutine de l'écriture, Maman Kioma, Maman Oyo impose à théâtre, Maman Oyo Ayana Bakamba Sika na théâtre. Et voilà, tous à toujours Ponakoye la bino toujours basango ya kitoko et famille Libota, on est toujours ensemble. Merci Nabia Kazanga, ma grande que j'aime beaucoup, et Ali Piné, tout à Ekota. Yara Bongo, pourquoi pas aussi Chacha, Enoch Luzolo et 00243, le véritable et l'unique Kodamboka Messe Naraka Kamoko. Ya Willy Moucheni de génération en génération Motoyebi Passi ya Mozangi ya Willy Moucheni Fondation Moucheni et en tout cas kuna maramba malonga et yaka et ya Théo Zambota Motolia dollar et la te respect na ya Théo Zambota Motolia dollar et la te et merci ya Théo Zambota ya et Yannick Kuba Mufinuku d'Afrique Yannick Kuba Mufinuku d'Afrique ya et mitune yali ayobi yali obe yangai to sala kaka musala parce que c'est l'actualité qui nous oblige à faire des analyses. Voilà. Merci beaucoup Samigra Amba quand nous ba question ngai ba réponse ya yo Samigra Amba makambuze belé ya koloba oyo le kan internet balobi d'abord madame Belle-Vie ce bandi ko tanga ba grand ya théâtre Belle-Vie Kandi aza parmi ba grand Samigra Amba Olobini par rapport à makambo wana nyonso oyo ba propos Christian Shoga atena qui par rapport à madame Belle-Vie alobi aza grand na théâtre. Bon nga ba kombo msusu nalinga penza ko lobela ngote nga naza awa pona maman Belle-Vie Kandi pona ko valoriser théâtre Pamela Matondo théâtre na biso ekota ki na ghetto maman Belle-Vie Kandi la poutine la maman de tous aye ko longola biso na mbota lingana obwa ke loko wana Belle-Vie Kandi la patronne la maman la maman aye ko longola théâtre na mbota likasu aye ko ta théâtre moi respect théâtre lelo comment na enveloppe oyo au tourner et longa maramba likelemba grâce ya maman Belle-Vie Kandi la patronne ba kombo msusu tongo otange sesila kolinga te bazonga koseka te ya kolinga te bazonga na actualité ozana ba bombe mais na nenga kimia nga naza awa soldat naza awa éternellement famille Libota naza rapona ko défendre bandanga ta na film la boniche sali donc bato batali yango pasteur Didier tozaka na wana pona ko pesa famille Libota ba information ya sûr ba ke mama la muki ndenge nini mama lali ndenge nini en tout cas na pesi ba rideau ya maman Mbote na pesi ba soutien ya maman Mbote nga na rappela Sankara na pesi ba chemise ya maman Mbote ba bijou ya mama na pesi ya ngombote makolo ya mama na pesi bango mbote il faut bandanga na une introduction 2024 eleki ndenge nini mama komi ba film nini et azo évoluer ndenge ni ko yelanga no ba distraction ba polémique te po mutu musu déjà sila oya otanga kombo na yo bala lisena maman Belle-Vie ouf c'est pas c'est dégueulasse ça m'a fait donc c'est pas bien là les lots tout monde qui na 2000 si je me trompe pas, 27, oui, année 2024. Au moins que Moutazan a la souci et culture na biso. Ngana lo barayango était madame Belle-Vie Kandi on mérité ta première ministre de culture parce que aïe à s'imposer alors on a non chômage parce que côté batuba jouer
azolongola na chômage mutu soko ozala ba stress ba stress pardon nga ba benga nga te bona boye ma belle vie atia déjà ebike ngai na famille libota na tournaka la jouaka mbongo wana ezoliesa ezobokola famille nanga mama belle vie bilan ya 2024 ezaki vraiment positif talaka mutu a changer théâtre mutu a bongola théâtre et tant na yoka batu musu ba ba méga star na théâtre ate voilà méga star na théâtre nga na méga star azate baba vedette muta star azala grandeur d'esprit aya akuta bango na maboke o ba misusu basala ba 28 ans de carrière bakoma kofuka mais maman belle vie aya a innova akuta belé na maboke akuta sila na maboke est-ce que joua wana batalaka ke maman moko ayeboye tantine moko ayeboye a innové na théâtre a yibi bango makolo yango keto wana nyonso kota donc méga star na théâtre azata pa mama belle vie aya na ba innovation no saka na koza méga star ayo méga star ata kana lufu ba yebi yo vraiment yebi yo te wa méga star te e nga na okamwa na âge 55 ans mutayo l'accès biso azinda kwa fute la toute première na âge 55 ans ayo l'accès penda kwa na ayeka na bilamba na ba photo meublement nyonso wana kuti yango donc eloko ya ye kaka na appartement na ayela bilamba na ye na bafoto atie ka poto yebaka eza ndako mama belle vie abanda nao na meublement na somba nao biloko ya ndako eza très différent et na âge ya 55 ans oya kosalela biso bavanta oya kolakisela biso ndako oyo osombi te appartement bapesi yo na mawa olongwe na Citas na âge à 55 ans. Ngana kama. Boyo mone longiana te. Tango ya lobake amona batu bayaka ko finga baka batente ba mike biso kuteresement biso to finga te. Biso to ya na ba vérité. Wana ana na double discours. Pour libosa yela biso ke aoswana na stade Mobimba. Aoswana na stade Martin Mobimba. C'est que atala makambu oyo message ekomela kae. Double discours. Tango lobi ke biso to sekisaka ye to longola ke ba stress. Alobeli batu na ye ba finga parce que biso to finga te. Toyaka ne toyaka na ba vérité ndenge bango bayaka na ba lokuta biso siko toyaka na ba vérité donc alobeli batu na ye ya mafinga o abwaka bango parce que biso to finga raté en tout cas na okamwa pe na âge 55 boko mosala ngo ba analyse ke agenda ku boye na boye o muto opeshanga mobutu apesa ye gu ya kolata ba mukanya kutu bana miki bazwanda kutongo eloni na no ba sila yo bito sexe siko nga na choqué eloni olataki voilà tant on l'a accoutrement habillé mais faut tala na coiffure parce que on l'a tenue de ville mais coiffure au sopi suki au mona ki oyebino peloto za mythomane kota bilamba kasi foto loba eloni ala te wana loba ki alata na ye kaka o alata ba oui to bila biso ezala ngo vanité tout est vanité alata ne ba vanité ne ma yeba pe lamba ne lambeza na coiffure nango o lati soki nini o lati ozu suki opandi non il faut benda suki tenez de la ville il faut respecter ngo o bendi suki na mobondo sabino tsaki na makolo on peut obi ke pantalon pe leki makolo me koso il faut la pantalon système wana c'était makolo wana ata me koso faut la ta ya munene ya mawa batu no ba otia on erreur makasi mais matala na liboso ye moko te bandi soka banda te me batu ni ba yete ya ye bongo tolo ba to sala makambu to lo ba par rapport ya ba film amoni ki akosi no ba tiele poison izuite aye abitika na yo la gisa vanité na ngai sko vanité ngo aene kana bilamba pamba biloko nyonso ya ndaku akuti yango za ba appartement basala de ya bongo basala dana biloko nyonso ya ndaku do ya ye kaka na bilamba na ba photo o acheli biso o kiti o nini nyonso yo kuta o mbetu nyonso yo kuta ayeka na bilamba na ye sko mutu oyo abongisa ndaku na ye oyo asomba na mbongo na ye na yo ba pesi no ofele na yo ba pesi na facilité nani vraiment a mérité c'est maman belle vie lelo na âge à 40 chez les parents oyo ka sonité bien chez les parents taza responsable responsable si péchant à Mobutu aza responsable yende toyebi afanda ati lelo na Citas comme muto mawa monike
te AGC Koli na moi soni wana 55 ans oyo comme ata moi responsable yaka tana peso appartement yaka noka na bilamba pamba lelo na okama bolobela mamba ndaku na ero yo 2025 toloba masola ba film okoti ndaku ozo tourner te okosela biso ke batiela ke au poison bilo bakoma lokuta boye poani mentir lobi batiela ke poison te siko banani ba bimi siko bato ba communicateur ba communicateur te bato ba fingaka bato ba yaka fingela ke bato apese bango siko information bien te ayebi ke akokoma ba film te abia ko afanda nanu siko bango siko ba yeke tellement balinga ba actualité ba yeko kosa likambo poison poye azala toujours na actualité parce que muto tie le poison pasate olali olamuki yele biso film ke film la komi boye de tomoni pasteur Didier la boniche ndenge za na succès mais yozo ya oyela biso nda mamoniki nani yete mutakoma ngwa na telema na okende yo muteke yo sila yo koma da film sala succès boni ba venture ko yo mona biso ba dessin animé vraiment mona nde batu no ba yaka fingira batu ba dessin animé la preuve ane ke makambu nyonso tolobaka ezwaka yo parce que tango yo loba ke omona batu ba dessin animé omona nde batu na yo o ba fingiraka batu sila zanga na ona choqué yo no sila mama boya makambo na choqué ye penza mama boya mama loba bango mama boya bango kuna ba ofinga mama musenzi te ba censé te bazanga eloko loba voilà nga loba maka mususu to ya ko pesa ngo valeur te tant que to yebi ke maman Belleville madame maman Belleville aza a pesa ye goût a pesa sila goût ya ko fungola chaîne aloba nga na okokana nga te biloko wana na okokana nga te ko encadrer bato bazaka na ye na mamunda ya na pese mbotele ya ndaya basala groupe akoka ko gérer atikela mamunde le ya ndaya groupe akima na ye parce que elle ne sait pas comment gérer les gens ayebi ko encadrer bato te parce que ye moko amutema moto lokwa ka makolo soso mondenga ka makolo soso bon na mutema na ezaka ka mutema moto munoko ka boy akoka ko gérer bato te parce que mutu oya géraka bato na mabe na malamu en gérer bato c'est pas facile madame Belleville na bino bo benge musenzi bino mono bo ba senzi numéro 00 camarade na bino te ana na charge ana na esprit na nous koleka sila donc bino boya benge musenzi bo fandi pe batu mo bo bino mono bo ba senzi parce que bona na niveau te intellectualisme ça te bona bino moko non bo ba senzi donc boya ba pe bino mbongo bo loba ka ba senzi bona bo bino mono bo ba senzi wa kuti ana ngo fode ba po muto yo finga mama Belleville musenzi o mona ke y a pas poteau y a pas match ozomona ke balanité et 2025 pas de distraction famille bota to beta bango toro na ba film pasteur Didier bo s'abonner bo partager écriture à Musuni voilà ezo édifié boye la rabiso te po mutu mobimba ye na ndenge na ya kaka na luketu abine la batu o lakisa batu impudicité o ningise la batu luketu asila na ero yo lakisa ndako sila na ero yo na ero yo lakisa la batu ke oza ndako bona boye yaya lakisa biso livré parcellaire qui est pour confirmer que ça ndako na yo na âge 55 ans oyo betela biso lisolo ndako bengi journaliste pour yo sala actualité comment ba film na yo comment ba film ebeta na pasteur Didier comment ba film nga lobaki yango to swana na ba film parce que nyonso eza ba futilité mutu aleki mutu osala boye ezaka nzambe parce que pema oyo topema eza pema bato ya nzambe soki alobi lelo yo te ntango yo se porte garo benga mutu musenzi 00 eza sila parce que elle est complexée agitée mutu mobimba agitation ma muteke sila oaka agité boye po anini zala za charisme
qui responsabilité zana charisme ba okelo mawa ba pesio ndaku ero eza ero yo loba makamba ndaku te ero eza ero ya kokoma ba film na yo ebeta concurrence moki za la loyale makamba boyo ba salaki boyo aleka ki azana yete koma ba film na yo batu batala yo batu ba sepela na écriture na yo ndenge ba sepela na écriture ndenge ba sepela na écriture ya Maman Belle-Vie ya misuni na ba lezo dio ba kizenya na nyoso bafanda na plateau ba lobaki na kuta na temps ya ntanga ba kombola ba te pona opesa ba opesa succès te po baza eloko te ngana zaka na sila na diembeli sila sila yela biso ba film ya to bandi 2025 oyo concurrence za la loyale la loyauté tu ko sa makambo yo l'exception ndaku na age 55 pe oyeka na bilamba pamba na ba photo cheli biso ebele oye nini loko do bilamba pamba o biloko nyoso yo kokuta ngwana sko ero eza ya ko aveugle public te ya ko ya ko kosa batu te parce que nyoso to mona ngona etando ke vérité sur vérité ero ko yo yela biso te ke makamba ndaku ngakutu boye pona yo ka musenzi mususu aloba ndaku asila biloko ndaku na ye eleki ya batu bakomi o comparer ero bo comparer Maman Belle-Vie bando futela kala wana yo wana na citas wana na ville fille de ville ola tana ba talent elelo na age 55 sila yo ka mawako yo ka no mawa na age 55 yo futela si na age 50 basunge nini comportement ni ya ndeko kokotsa ba pasha wana basunge ndeni ya yoka non te aza non te ti ya yoka mutu te skotanga yoka mutu te conséquence ko ba pasha na ba lelelele ba mbongo abité mutu moya mawaka kaza pene autorité azoleka mweloko na bolinga ka ba nyoso ba loba vraiment tola nyoso koloba te parce que toute vérité n'est pas bonne à dire mais héros aussi là yoka mawana nous ana souci écriture na yo oloya kotiela biso ba matala na obengi journaliste a filmer piscine nini va vanité ce sont des banales en fait ce sont des choses qui est typique en fait amène-nous de filmer avec ton écriture parce qu'ils a la concurrence loyale koyela biso te ke ba jola la biso na 2025 RSAT talara ngonga bilo musuzu faut sala on a flair d'âge déjà nouni okomi ko ya relaxa biso ke bozui erana nyoso zaki wetango Maman Belle-Vie kanja bande ko futa bandi ko futela yo zako fanda na citas wana chez les parents yebi no nde ba futela te pe le place ano ozano ba personne na gratuité o fele oyebi nde pe ya ko futela ndaku te banga mokili banga muto a futela ndaku liboso na yo banga muto a somba biloko nyoso ya ndaku ba meublement nyoso ya ndaku na yo muto yeka na bilamba pamba oyena ba photo donc c'est ça voilà merci beaucoup bobanga penza bato babanga mokili na bino parce que ba chanta victoire avant la guerre lelo la kisi biso ndako lobi ola kisa biso nini samiga amba dessert rival ko ya linda na famille bota to moni ke linda penza yaki na babone na ye to komi na 300,000 abonnés lelo to komi na soki na 300,015 300,020 abonnés boye babone linda pe to moni ke linda ye na babone na ye likolo na mo film ya dessert rival ezui trophée voilà na rectifier donc on lobi ke linda ye na babone na ye babone wana eza ya Maman Belle-Vie kanti écriture wana deux serso ezaki te babone balinga babakisa babakisami parce que babone babakisami parce que linda ye ko jouer wana batale jouer ya linda Cote en tout cas na PC mbote en tout cas wana ezaki vraiment parmi ba meilleurs films ya 2024 et tant to mon écriture ya bongo Maman Belle-Vie nga lobaka asa richesse de l'écriture et koko sangisa vraiment sangisi Davina Apwa o sangisi Linda Coach pour basali bombe mo boye o epesi pe makambu et to moni pe lisu na la boniche di yo na bango ozo sentir que bazana Maman Belle-Vie tango opesa mutu rôle en ça la casting atala no étant d'esprit ya mutu ebi que sona sangisi dipine na biaka zanga e simba sona sangisi Pamela na Samigra e simba ozo mona ayebi ke oyebi faut koyekola mutu oyeba ye Maman Belle-Vie tango koma ba film ana zara non inspiré atala non natia no dio natia Maria Longondo natia Sylvie Seka natia nani Patricia
nasala natia Nikita jouer na Papa Lombe tala sikoyo ngolu wana Nikita a joué na icône ya théâtre. Il faut remercier maman Bellevie Konzi. Faut qu'on pesa éloge yebele. Nikita a joué na grand icône ya théâtre na biso. Pas jouer ngo kitoko. Ah non, l'écriture de madame Bellevie est formidable. Parce que moutana ba valeur à boy. Yo ko bengi musenzi. Yo ko comparer na yaya 55 ans o azinda kulela bengi cameraman ba yo sala émission na journaliste. Il y a pas poteau, il y a pas match. Mais lo mususu eza muta lobby na ya sali ponenga ya na yo sa matalana. Et bi ke tanga yo sa matalana na biso to roya. Alinga miniature. To ya atie ba kabelo ya Olga ya ofele. Yenyo se ya ofele. Franchement content ndaku yo fele bakiti yo fele bilam yo fele yo fele finalement basala ke pe yo fele voilà pour nini oh kuna pe yo fele OK Ogamura mabe makasi ayo wa mutema mabe sosola luka na film pe bakomela ye nyonso fele ye nyonso fele comment on intègre lelo ngazo jouer okoko classé Tegra wapi na génération ya Tegra lelo na théâtre. En tout cas Tegra félicitations et Tegra banda liboso na ba rôle mo boye ba opese ya mwana malamu maman Bellevie tali abi eza ba rôle na été a façonner lisusu a cotiser labo et lelo to mona Tegra na papa JR ndenge le kaki au sentir que azo pesa le meilleur na ye avec la coaching ya maman Bellevie azo coacher to mona ndenge misala ezo sala mandenge azo jouer au sentir que net Nikita kuta jouer nulle part pas même une année à carrière ma jouer na icône voilà Nikita sa maman Bellevie ba respect belé et donc c'est ça nga loba yango maman Bellevie aza lokola a formaka a pesio mayele o eza kati na ye a pesio yango a bakiseli yo lisusu yo monsko bakisa pe ya yo o jouer félicitations na Tegra a jouer kitoko en tout cas Batrice nyonso o na ba acteur ba jouer na 2024 na Bella TV Maria na Bisabino o jouer kitoko très kitoko voilà merci beaucoup Samiga on to kombi de na soko émission na biso to kombi Samiga lelo makambo nyonso ya mabe ezo ya kaka e pa madame Bellevie to mona ki papa biso modero o to yebi ki azape meilleur scénariste na Congo oyo a jouer kape kitoko akoma pe ba film o ebimisa batu malobi na ceux qui ba classé ba meilleur scénariste na Congo madame Bellevie azate ba otanga ya lule par rapport à sortie médiatique ya modé ozwa ki amondengeni bon vieux père moi mela biloko ne obi vieux air mo pas mela biloko na e akomelelo mo boye mais na mona va rectifier ki oui wana na sima azaki inconscient vieux amelaki biloko en tout cas vieux respect belé 2025 bonani na yo mais ntango omelaka biloko ozoseka ezobima lokwa na oloba mabe avancé oye penze ya obata matin via mela nango tina ba tourna ye parfois jouer fois melango parce que maman Bellevie joue naturellement moi ce que moi la moi si kati ya mibali et puis ça a déjà moi parité moi boy en tout cas on a vient na biso alemba to respecta ke mingi mais vient amela ke lo eleka ki femme la 3 tof a baxi 5 tof ko caméra payée ah lo ba ka lo bati est-ce qu'on a comprendre te lelo oyo soki muta jouer na SBT malobeza ka normal biso ni sto mona ba propos batu batena awa soki sujet ki mpese bima e bima na ngambu na bango o ba traiter ya modé makamba ki mpese wana o biso ni sto yebi parce que TV eza radio te mais kokende ko jouer modéro na SBT lelo a changer maloba pourquoi te bango kuna bazalaka soko yo jouer ba peso déjà briefing tango ebele to mona dendo akenda
likelele siko ebele o msusu ana lata chapeau na veste mobutu akenda na lisusu wafuka mara ya chaba bora butu bana wana ebi bakomona bana na benga bango ba benga biaka bana na ndeni ye mtasenga ba mifra ya lobike bafuka misakete ya senga pardon ye moko lokuta bafuka bisa mtasenga ba mifra asinga ba mifra leki na ngai kala mifra leki na ngai sombela na ngulu leki na ngai ye so azaka biya ya bordi mo eza na pe omelo mo betoniata abanda ko bengo na butu leki emission za nini voilà bakenda wapi na wala ta chapeau la tia banko sur kwa mobutu akenda pomona ke batu bayaka sepelisa public pese lengi 32 ans de pouvoir sepelisa public pese lengi samika amba bango baya pese 32 ans de pouvoir bango baza pese lengi apesa ka lengi boye olobi biloba loba perdre et après naki kuna ba voice cinéma maman wa famille bota tindelenga ata tata ngaya senga kuna benga na place olala te boye na boye parce que on perdre confiance oyo maman en tout cas maman beva ala mutema moko atoza wana oloba ba botika osala boye na batu nyonso théâtre na pe bon défi nana lia 100 francs maman ya maman ya maman Belvite atombola musape ata sila alia no 100 francs alia wana acho kina ngai atende sana casting tena ko bakenda wapi yango vraiment lelo bakoma ba diversaire muta parena yo histoire bachangeaka te histoire etikala kaka histoire mosusu aya masha mumenu ayobalwa maloba masha mumenu ebima te tv oyo internet oyo bavideo etikala bike mundele internet ya youtube aka mayele video atosala ata 10 ans passé ata 15 ans 20 ans passé ekobimela yo donc mpo oyebake toswana te boya kolakisela biso bavanité oyo mosusu yo sombi te bapesi oka yo fele yango tiaka mutu mpe après mission wana azonga nesu na citation ayaki kana bafoto natalaka bango te mingi so totali émission na yo na sali wana attaquer trop de mère par rapport ya ba propos atalaka réponse non mona ke atala ozape wapi atalaka nyonso atala ti alobika mona badessin anime wana eza po ase défoulé parce que ntango mosusu biso kutu toshokake te mais bato mosusu ntango oya apesi mpenza ke ba a1 boye na boye aza mutu bo ntango nini ayaki na discours ke aswana na stade de Martyr Mobimba siko lelo ayeli biso discours mosusu ke amonaka badessin anime yo moko double discours yaya biyoka mawako eloko ya poison fo tolobela yango totelemela yango poison wana ntango eyebaki ezaki directement bato ya Bellevue batielisi la poison et pourtant sila azalaki na Congo te azalaki na Europe poison batielaki air nini aye ko démentir ke ezalaki poison lokuta c'est que makambo nyonso bato na ye balobaka ba propos ba yo tenaka ezalaka nyonso makambo lokuta parce que ye moko lelo yo kasi yango na lobi ne bandeliki te azalaki omona na te yaka muta matala na atinda bombo betelo boyeke batielinga poison tomba ya bazongise na miniature talaka na carassa miniature nde mama Bellevue azalaka na miniature chaque jour bafinga baloba malamu yesala ke bien te donc yesko alinga miniature te boloba boye bosala boye era moni ke simbi te ayo suko loba ke ezaki nango poison te ezaki boye santé ninganaki sila oza mythomane vraiment sila samika amba bafilma kitoko peko mama na yo olingaka mingi na kombo ya mama top oyo tobengaka Koffi Olomide ya théâtre bauti komatisa miniature awa bakangi mama top isongi mama top alobi akoko jouer lisusu na michu te so batie na casting et pas Kevin ya ko jouer te na moni comme si battaquer mama top mingi est-ce que lelo mama top soka jouer na michu te a perdre nini na bien mama top abanda non na CD michu azala te voilà omona mutatie ami telisi aya na choko na théâtre ambi ami telisi ikona ngo makolo espace menkoso sko ero tangela nga kombono sape ko mtema be ya pamela na tema na okende
On compare na ma top. Ah, boni boyko. Mutati ambi, ami telisi. Ba question eza. Penga kande. Ba question eza. Ne pas comparer ba lobi soki mama to be rejouer le souna, était comme si a comme spécial mobo na théâtre congolais et pourtant a jouer na mte bazo comparer na icône comme mama to ko la micro de mama s'il te plaît. Choko. Makolo espace. Voilà. Oyo comparer na ma top. Bino bano boya boye na telema na okende. Ba question eza. Akotuna ba question na ba s'il te plaît. Mutapakoli atie ambi, atie choko. Likolo na ngwa bakisi vitamine boy na makolo mais koso lokwa sila. Voilà, merci beaucoup. Toko mina suka émission na biso, batu ba retenir ni émission pour na lopé bambote na bato nyonso balinga samika amba. Batu ba retenir balanda film na biso Pasteur Didier. Voilà. Avec l'écriture toujours de Madame Belvi Kondi. Ah, comme la biso ba film o etika la de génération en génération. Voilà. Ya la biso na TVT to Alexandra kuta linga kutu te ba filmer ndaku na yo bengi journaliste bo filmer ndaku comment ba film ya kitoko concurrence à la loyale émission ngo fala ça la bilan ya 2024 bilan na kata émission wana ezate musenzi te ye mona musenzi bilan sala ya nini ye mta kome ba film ana ba question tu na sepa na ngote ya koma da film ni na suka bambote pour sala bilan ya ne akomi film nini 2024 aussi là ça la bilan ya ne kezaki positif to négatif parce que nyonso ba komela ke ba film ya ka ne ka ko jouer comme muto asala ka ba film ye moko akomi scénario na ye moko a dispatcher ba rôle ye moko sali casting bo comparer na ye poani Maman Belvi Kondi nga loba yango Samira Amba je suis là toya kabiso to finga te to na lobi ana fingi te oyo boye te na eka ko loba ke si la yela biso écriture ya ba film très bien to ça la concurrence moko la loyale la loyauté ko yela biso te na âge 55 ans o na bandela oyo l'excellent biso ndaku ero komi na meno la biso bien oyo yo moko oyekanela na bilamba na ba photo cheli biso ebele ngika o créer actualité to lobelo merci ya ngwana to pesa actualité et yela biso nde ba film merci la koza mutema maba vinante komela biso yela biso écriture to so na yo avec l'écriture ndenge Maman Belvi ya komaka félicitations avec la poutine de l'écriture l'abonniche ça livre vraiment exploit et Pasteur Didier famille Bota tous à la concentrer tous s'abonner massivement tous liker tous commenter merci voilà merci beaucoup to comme na souke émission na biso bo liker bo partager vidéo et donc ninyo merci beaucoup to comme na souka tika bango c'est koto yo bon pe ba osombati c'est bon. Voilà, merci beaucoup. To comme na suke émission na biso, bo liker, bo consommer, bo partager. Babino so walinga ba benga Samira Amba plus 00243 89 14 98 266 00 code mondial ya Willy Moucheni donc 00243 89 14 98 266 et bambote na ngai na mon avocat de sursure maître et la qualité des choix molatis nangaya sur Olga Bile pour Amba et vraiment lati sa olingo lata vraiment le quoi nenge Samira Amba lati obengi et maman Nana la parisienne depuis Paris la maman d'oracle Diavoa Balobi poto na poto nde makambu son altesse elle est riche Diavoa le grand prêtre de la décennie pourquoi pas aussi docteur Dieu merci beaucoup papa na prince Arthur paka bokolo depuis Luanda puisque bokolo yaya et papa na princesse en tout cas bambote na bino bonne année na famille na nga mobimba Samira Amba et Zakinga wa bino Samira Amba la Cléopâtre de la presse congolaise certifiée et Kilelo na Faustin Ngombo en tout cas maman bébé Sejema et papa Faustin Ngombo en tout cas bonne année et merci beaucoup ya ko kanisanga vraiment na Kilelo lisusu kala penza makasi bonne année merci bisous voilà merci beaucoup na babone na biso nyonso botuna Samira Amba kenda Samira Amazali
Nous avons ma camus to salaka hors caméra. Et na bosa nte mwana suka famille bota pe ba olanda biso kuna ya zaka bongo yo silika. Voilà, merci beaucoup. Suka émission na biso bo liker, bo partager vraiment et que ça la bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, la maman qui dérange, regarde Ngoma garçon Paris et pourquoi pas à autorité morale Belvique Kandila patrona qui est poutine de l'écriture tabita ba comédienne d'été à Baoba recherche à Congo, Ming Mito consommer film na biso pasteur Didier et que ça la bien makasi. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye. Bye bye.